eloko atala tomona te. Lingaki yo mingi, Janina. D'abord, ça je la calme. Ça banda ko beba bakiti za kusudi bakiti buka la. Mbote mingi na balandi FMTV, boye bakana e moko le descendant prophète Kimbangu, le petit-fils de Koukou Pemba. Asa zaka moko lelo na lati batenite na obeta pe sifflete par rapport ya ndusa idéologie. Na ibisa kabino ka keno tozala ramisa tuté to apemi balete na zaka anga moko. Yo ko zala ngate ngape na kuti ko zala pe yote. Zala motema malamu na mwana mutu. Tangu libanga lizui ndeke yo chaku ko sekate parce que bino mi bale po ba ndeke bo pumbwa kape. Bokanisa ke na wela bino kae mwanti sani par rapport enok mafuka comprendre makam nazolo ba me boyebi ndenge makam ngwe fonctionnera na scène moyo yo. Merci na baoyo bachaki loboko na bango na libenga ba soutenaki biso par rapport ya situation tozala nango ba boy pe na tanga ba kombo na bango baza tellement ebele na pesimino mbote e nkolo nanga o na sambelaka o atanisa kitongo abaksela bino ebele boza ebele bozola na biso na Paris na Amérique partout na monde. Je crois que na kosengaka na bino bo s'abonner na fondation Maluwa TV bolingaka assez na émission na bino oyo bino botalaka mingi bokomelaka biso bobengaka biso naza mwana musala na bino ne bokosala ponga na zala lobi bosalaka pe bandeko bayaya o bazali boso tokotanga bakombo te na respectera toujours bango boyebika par rapport toza précisément na limité tokotanga kombo sima esiko bayambi biso esika mo kitoko ezana ba norme nango mais na mopanzi nanga tozana batu baimboka ne grandi à Kinshasa de père et de mère aza étranger te aza pe aza mutu moko non aza congolais bangonde babengi biso bako expliquer biso vision bazanango maloba nini oyo bango bazanango na munoko vraiment bolanda biso na bokebi banso na kosengaka ketchaka loboko na yo boye ekozala malamu avant tout pona kobanda na pesi bande konyoso ba bazana bopito na ba soins intensifs ba bonne guérison nzambe na lola oyo abikisa kimula abikisa pe bino akangola bino bozala kana kondima médecin pesaka kisi melobi ko utake pa nzambe bochaka elikia bokobika na ebite na banda na loboko ba mama mais photo banda toujours na papa parce que nzambe tanga asalaki mokili abandaki nde na mobali nde tango alalisi biso pongi nde ko bimisa kote moko nde asali mwasi malgré que mwana bino yango ezoke na suka bo comprendre biso moi tozo bandeza ya biso banko tozo bandela kozongela bino kulala na banda kute tokozongela yango parce que moi to lembisa yi moke moi de la femme bobika ndenge zati bozebele mbote papa mbote journaliste kombonani na mono na ba chemise à pembe za armée du sali bon je ne sais pas ba imboka bazolanda biso bazebele na Paris na Amérique partout okoka ko expliquer biso aux anani peloko nini yango oye na FMTV. Merci. Nga naza Seba Nzao. Seba Nzao, président ya Solidarité Limitée. Ndenge mone na chemise pendenge za na bikoti wana. Solidarité Limitée za association moko eza ko regrouper ba anciens et nouveaux de Limité. Et un mouvement moko e banda kala depuis les années 70 to bandaka na ko dans défendre zone ya limité na ba émission ya Mbievanga na télé je pense une fois première une autre fois deuxième et pendant ce temps-là, tu vois qui idée, mais pourquoi on ne créerait pas une association Alors, la première combo d'Ango est le clan, avec comme devise toujours plus haut. Le président, c'était actuellement le général Diasuka, général-major Diasuka.
Moi, j'étais le secrétaire général. Après, moi, léthargie et Kotaki, mais on se retrouvait toujours. En cas de problème, en cas de souci, on se retrouvait toujours. Et dans ce cadre-là, on s'est dit, mais on reprend. En reprenant, comme Belé, il y a Solidarité Bakindegi, bon, on a changé d'appellation seulement. Et on a dit Solidarité Limitée parce qu'on est plus solidaire. Naba Makambo, Naba Souci, y a limité. Bon, on est tous là. Bon, on a dit, non, optons pour l'appellation Solidarité Limitée. Et voilà. Et on se réunissait, on truc, sans souci. Bon, il y a eu l'événement heureux. Que moi, on a limité à l'équipe président. Nous, on se réunit toujours, hein, et tout. Mais on nous dit, mais Bino, on a limité. Au hasard, président de la République, moi, on a limité. Puis, il y a lointain, quand tout près, Nabino. Comment vous allez évoluer dans l'illégalité? J'ai dit, comment ça? Mais oui, mais vous devez avoir un texte, parce qu'aujourd'hui, demain, en cas de problème, vous faites quoi? J'ai dit, ah, ok, d'accord. C'est comme ça que on n'était pas pressé. Bon, l'année passée, on s'est dit, bon, écoutez, faisons ça quand même, légalisons ça. C'est comme ça que texte, ils ont légalisé. Aujourd'hui, c'était Toyo qui est président de la République. Et moi, on a limité son unité pour se gâter. Bodam document, oui, au cas où il pourrait avoir besoin de nous pour des avis, bon, pour ce qu'il voudra. Il faudrait qu'on soit en règle. Et nous sommes en règle, voilà. Un peu quintessent. Et tant que vous avez des difficultés, vous avez des difficultés avant, vous avez des difficultés. Non, bon, au moins, tant que vous avez le président Maurice Diasuka, il est d'abord Soda, lieutenant d'abord, ensuite capitaine. Bon, on était là, chacun dans le respect de l'autre. Et c'est quand les gens ont commencé à partir, au moins, quand il y a les bouquets, par exemple, le président Maurice a commencé plus à l'étranger, au Kenya, Italie, au Kenya, France, parce que c'est un pilote militaire. Trésorier, Nabiso, c'était Diassi Emmanuel. Il y a Guinée Angola, bon. Moi, on a commencé un peu désorganisé. On se réunissait dans le un peu au pif, quoi. Au cas, par exemple, je me rappelle, le petit Michel Kabeya Mishka avait des difficultés. Alors, un ami, Georges, qui me disait, non, c'est pas quelque chose peut s'en. N'a pas ça, un jour dans le binet me dit. Et ça sur quelque chose, c'était comme une chose, parce que quelqu'un a commis belé. Enfin, on est amis. Oh non, petit Michel, papa n'a eu à l'obinet qui a lié. Ah! Bakati petit India, ouais. Ah! Bon, Michel, on a comme on va un avocat de Zouaga Kende à suivre. Et une autre fois, tant que le bin, oh, comment ça? Ah, ok. Zouala, mais Boli en a noté. Moi, je prends aussi la nourriture chez nous. Nous avons tous les ensemble. Et na Kenda, j'ai dit à maman, non, on a un problème. Non, les qui m'ont dit, bah, parce que y a pas, et n'a pas. Maman, ben aïe, on a dit non, on a eu cause, bah, sanctionné était. Donc je mange avec lui là-bas. Maman servi, tu vends, Nalibanda, Georges,
Mishka, Tolé, et Sili. On a son bibier, Tomeli, deuxième bière, on a tenu petit yo à faire. Ah, c'est mon père, ton père, pourquoi il fait ça? Ah non, pour la Makamba classe, ah, si tu veux que tu vendes Nayo, Nayo que papa a donc à sanctionner. C'est-à-dire que ce que ton père te dit est vrai. Tu dois l'obéir, tu dois suivre ça. Et comme Azaki n'a Elengi a intégré, ah ben, il a fait ça. Il n'y avait plus ces sanctions-là. Tu vois, moi, bah, action. Après, il y avait un autre petit qui habitait vers Tropique là-bas, à Maniaï, Rendin, je pense. Je m'appelle, j'étais à la maison quand on vient me dire, ah non, tout dans la Kamoko, c'est un ami Salo qui est venu m'appeler à la maison la nuit. Nabi, c'est quoi? Ah non, moi, la Maïwana, père n'a chassé. Mais l'heure, comment on va faire? J'ai donné l'argent, bon, ce Bouloukele, place, hein, hôtel, comme ça, lobby et tout ça. On s'est cotisé comme ça, dans cet élan-là de solidarité. On a fait, et puis le lendemain, tout cela, bah, c'était pas très, très clair. Bon, situation familiale, moi, je suis bien exaté. J'ai dit à mon père, ah, mais il y a un papa là-bas, Maniaï, qui a chassé son fils. Papa, il habite où? Vers Tropique, non, je le connais, il ne peut pas chasser son fils. Il faut dire à votre ami, c'est lui peut-être qui se comporte mal. Oui, mais papa, allez jusqu'à chasser. Je vais parler à mon frère. C'était tous des chefs aux finances. Ils ont parlé, et puis, quelques temps, René est rentré et Panabango Nanda. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé encore, on ne sait pas. Encore la nuit, il est venu le Kolo Pasuki Penza. Aninataki, Moulangi, Soga Sotaki, mais au quoi? On devait soigner. Dieu a voulu que abréger la souffrance naïe et a privé Bisson naïe. Il est souverain. Il est décédé. On a pleuré. Bon. Voilà, on a continué dans cet élan-là. Et bon, ben non. Les gens ont dit non. Cette fois-là, il faut qu'on soit soudés, qu'on soit là. Bon, voilà. On est là. Et bon, maintenant, la difficulté, limiter dans la particularité, non. Réunir les gens, il y a une fois, deux fois, et puis bon. Ils ont beaucoup. Tant que peut-être voisin pour comme moi, parce que tu es chez toi à la maison, à l'école, tout était là, quoi, dans la maison. Qu'est-ce que tu allais faire dehors? Moi, petit à petit, ça vient, les gens, on se rencontre, on quitte de partout, on vient, on protège notre CISC communal, parce que hier, comme le patrimoine, il y a limité, monument, place il y a siège Nabiso, et je pense que un jour, Bozalakuna pour voir. Voilà, maintenant les anciens délimités, ceux qui ont eu référence, Mingi les dimanches ou le samedi, en tout cas, ancien Moko ou Mibale. Et voilà, bon, les difficultés, les difficultés de. Mais eloko salinga sengwa kolobake bomoko kotala c'est que compassion wana don wana bandio banda kokola na yo mais bande kona biso ba uté ko zwali kama na limité
na sekuna na fleuve Congo. Est-ce que vous s'organisez déjà na moi lisanga na bino to na moi bolingo oyo zalaka nango komona pour que landa nazo comprendre déjà ya ko visiter pe bango to moi li pa mo eloko amuke. Oui, moni ba makame salami moi mingi na limité to banda un peu plus récent. C'était 5e rue là où usine bon yaba chinois izika qui kotiti na l'hôpital boko et la première rue industrielle ba inondation za la kuna moyenté. Et puis dernièrement à la veille des élections il y a eu incendie. Il y a eu un incendie et puis Oyouti Kolobawana. Bon, maintenant là, nous on met dans la prière, mais on a parlé. J'ai parlé à la maman bourgmestre. Je pense que la commune a fait quelque chose au niveau de la 5e rue. Et de la première rue aussi, je pense, parce que bien que tard, mais il y a eu des interventions pour éteindre les feux. On est aux aguets et nous sommes la voix pour traduire, pour exprimer, pour dire ce qui se passe, pour montrer la situation que traverse Limité et des dispositions sont en train d'être prises pour que tout tikaka cause à la voix, tout comme appelle la main. Parce que tout à la main pour des cas particuliers, tout me capé cause à la main pour ces cas-là spéciaux, voir dans quelle mesure on peut mettre la main à la pâte pour remédier tant soit peu. Papa Tokulu toaza yemoko te azapena ba mama na mopanzi na ngai ya loboko ya bomwasi tozapena mama na oyebita ko se présenter kombo nani mbote mama mbote papa na biso kombo na ngai Lisimbumba. Mama Lisimbumba. Aza mwana limité. Yo pe mwana limité. Aza mwana limité. Ya tongo kaka. Ya tongo. Président Nzao abengaka ye yaya. Wa yebingai bumwana na ngai. Sindenge na okola. Ndenge zo sokola maya mbula wana kokima ya azomona. Oui, ayebingai vraiment makasi. Donc pona ngai président Sebanzao aza yaya kaka te aza akoza pe papa pona nga. Po attaquer président, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont bengi ya seba aza boy ayeba ko intervenir. Voir même nazaki ina postilaki. OK. Namoni ya na ngai abenga ngai na bureau na ye afutela ngai droit pour na passer une émission na antenne A. OK. Ah pour na lobela la commune na kendeki ko postuler. Donc c'est ça na koki ko loba. OK. Na ndenge bozo na kati ya mutualité na bino rôle ni nozo jouer na kati wana. Na kati association na biso na za membre. Za membre tout court. Est-ce que boza déjà na ba carte na bino ya association na bino? Bozo fonctionner comment? Bon, ceux qui na lobby ba carte za déjà en cours. Donc en cours to bazo bongisa déjà makambo ebele photo zo pe ba carte na biso donc pour bientôt koza ba koyeba ko ko finaliser makambo wana. Donc c'est ça na koloba. Moi mutuna na moi moko lolenge boza ba mama boza na kati organisation na bino na moi moko bosangana combien de fois? Na moi moko to sanganaka 2 fois. Donc neti bana limeto mususu basaki ko be ba bimi libanda komi mais bayaka baza pe adhérer bazali na kati ya association. Bon, toza pe na ba ndeko mususu bazali libanda mboka.
hein bango pe tozalaka bango toujours en relais quoi. Donc eloko nakoki koloba yango wana esengo na ngai eza kaka esukaka na limite te me ezala bacommune mosusu nakotuna motuna bisika oza est-ce que okokai koyeba 40e année ya commune na bino ezofete chaque commune eza na bane nango oyo ebanda toyebi ke Kinshasa ebanda na Kitambo biso tozala te me toyoka yango bongo ya commune na bino est-ce que commune o bokosala yango te bokosala pe commune na bino te bananga badide nzongo na pesi yombo te bisika oza na pesi yombo te mamisa mokomene na Paris na yebisa ko chaque fois que tambolaka na château boza ebele ya kolanda biso esengo na ngai eza kaka lolenge na moni bana limité basali eloko ya bango makala bumbu selemba bokosala pe ya bino ekozala malamu mingi vraiment Congo na kati ya bomoko ekozala kitoko na elengi toza pe na mama na biso bazelaka te ke moninga akufi mpo boya kopesa mbongo bosala tapage non moto aza na pasi bazali koasiste net ka na ngai nazalaki na badouleur moko ya makasi nakufela ye mwana na nga 17 ans solidarité limitée et assistaki ngai après 5 mois naye kokufela mobali solidarité limitée ebandaki kolanda évolution na nga ndenge nazalaki maladi nazalaki na pasi ti babimisi corps mobali bakonzi yango wana vraiment nga na plongeon na kati ya solidarité limitée namona amour wana yango nde epesa ngai posa ke nazala na kati ya solidarité wana nazala soudé na présidence au na bamembre na biso nyonso toza na bolingo oyoki ka kongo yango eza kolakisa ke tozali vraiment solide do libanga solide jamais ekosimba te elo soki pe mokonzi aza mwana limité alobi atia miso na kati ya papa nzao tokoboya te mpo bolingo aza nango tokosepela biso nyonso jamais non jamais papa aza boboto aza papa moko do social oui bon baka ezali ebele hein talaka baka ya ba malade en tout cas moi totanga te parce que ezebele to visita pe to sali elobi te ke liboko o epesaka tokoki kolobango te na media omoni eza bien te eza lokwa tozosala publicité biso toza kaka solidarité limitée ata tosungi yo jamais tokolobango tosunga ba veuve tosunga ba orphelin tokolobango te tozongela kulutu papa yaya nzao koyoka yo bandi banda bomwana talaka fufu ozwi fufu sanya fufu oboyi kolia na lupango ke kuna po yeba eloko nini asalaki eza don oyo nkolo apesi yo to omonaki yango mpe pa mutu parce que ezalaka pete lokola sungaka tika mpe nakoma mpe lokola ye mais lobi komona kokatana na nzela bon c'est qui nano oui omoni kosunga limité en tout cas na bandi bomwana hein banda to bandaki na ba mouvement Louveteau na Saint-Dominique Louveteau scout ma sévère abomi ba parti politique nous ça sévère après MPR parti état na MPR parti état balobi ba mouvement na biso nyonso hein oyuta na papaya il faut ekufa motu nyonso kota na MPR. En tout cas, te défendre qui mouvement na biso na Saint-Dominique, à Kela na biso soutenir qu'à un moment il a fui. Tout gala gina Hubert Mukuna, Georges Mukuna, oya otaye kozala na Kobil DGA. Donc on allait na réunion malgré tout parce qu'on se disait un mouvement il y a limité, on ne peut pas Toti Kango, Tango Hubert, Georges Moukouna, à qui internat. C'est vrai que au cas où on a moyens c'est-à-dire que quand on ne peut que donner le sourire, et puis c'est pas que la solidarité qui a qu'une seule personne. Hein? Et Toza Godé Wafania, Jean-Pi Wafania, et Kayembe. Bakubama toza ebele oyo donc to pesa na kamaboko poto sunga bon s'il faut que tout ça la
boyer. Bon, mon œuvre, peut-être que dans des prochaines œuvres, ce qui chaque commune est salibouille. Tout a développé. Moi, je me rappelle, j'étais aussi un enfant à Papa Étienne. Une fois, il m'a dit, mon fils, tu dois encadrer la jeunesse de l'Imité. Donc, papa a fait ça que déjà mon combat na bandakala. Oui. Oui, mais papa, tu sais que sans vous, c'est compliqué. Talinga a souri, à ton âge. Non, mais papa, beaucoup de sacs bissois, naba cahier, livre, nabik, namabo. Aujourd'hui, ils ont troqué naba mabanga, naba nzete, naba bibende. Nous avons grandi ici à Limité, biso bamisu, tout ça, jeu concours, bandé au misu, bokimimbango, bozongi, botelemi. Ah, tout ça, balabala parce que chaque avenue, où il y a Limité, résidentiel, il y a des fleurs. Jaberas, Frésias, Bzouras, il y a des fleurs. Donc, tout ça, il y a un exercice au Kanga Solo, il y a chaque fleur. Parce que chaque avenue, il y a un solo. Voilà. On faisait ça, mais aujourd'hui, papa, si on doit faire ce concours-là, et vous allez, on dirait, Masouba, il y a Bandundu, donc on est vers Gerberas, vers papa Gizenga. Masouba, on dirait, il y a Balouba, donc on est vers Pétunias. Alors on a ri comme ça, il m'a dit non, tu dois le faire. Et ça va contaminer les autres communes. Et puis les autres provinces, et ce pays va se développer. Ah, papa. Est-ce que vous avez que article qui bénédiction moroboye tant que ozwa jeunesse ya Limité muke a commune mususu ekozwa maladie wana et Congo eko évoluer. Est-ce que lelo monite que malubango eko kangayo? Oui, on a tout papa. C'est moi qui vais faire tout ça. Ce pays va se transformer pour moi. Qui suis-je? Celui que tu ne connais pas. Donc, je suis celui qui s'ignore. En fait, c'est ce qu'il m'a dit. Dans ce souci-là, élan et zalaki que n'a limité, qu'il n'y ait pas seulement que Solidarité Limitée, qu'il y ait des associations. On a été na Limité côté tropique à la création de d'abord Limité. C'était parti à partir de honorable Modizo. Je leur ai dit, écoutez, vous devez créer une association ici. Et vous devez aller dans l'Imité profond, inciter qu'il y ait des associations. Parce que plus on se réunit, plus il y a l'amour, moins il y a la brutalité. Plus on se réunit, plus il y a l'entraide, moins il y a le malheur. Hein? Plus on se réunit, plus ça fait du bien. Et Badema chez Kosalama, bon, par exemple, un autre exemple, Tolingito et Kendena, tout le Congo, Biso Solidarité Limitée Tolobi, pour soutenir le président spirituellement, intellectuellement, physiquement, alors, spirituellement, Tolobi, c'est le second mandat. C'est une messe d'action de grâce. Aux catholiques, c'est catholique. Aux maman Olangi, aux Sengikuna, aux Sambla na Philadelphie, aux Sengikuna, aux Branamis, partout au Sambla, c'est une messe. Est-ce que si vous salez déjà né? Beaucoup de témoins le 30. Il fallait tout tiens la deuxième dimanche mois prochain. Mais comme tout ça la clôture, il y a moins de femmes,
tout rapporté pour la première fois au 31 mars. Donc, messe d'action de grâce, il y a les bossos qui ont lancé le 31 mars avec la clôture du mois de la femme. Donc, ça veut dire que dans le 12 services, il y a messe, il y a action de grâce. Et oui. Il y a 50 aux ans 60. Je m'excuse, le leçon qui est président de la commune Moussou Swakoti, Bogosa, il a épais comment? Mais justement, c'est cet élan-là que nous voulons. Remettre à Dieu le pays. D'ailleurs, ce n'est pas nous, c'est lui. C'est lui, le président Fachi, qui a commencé au stade de Marty à confier la République démocratique du Congo aux mains de Dieu. Nous ne faisons que l'emboîter. Quand quelqu'un fait une bonne chose, faites. Demain, il y a un politicien qui a dit qu'il faut respecter les jeux de relais. Demain, il y aura un autre président. Mais si on continue à prier, où est le mal? Ça ne fera mal à personne. Et d'ailleurs, c'est avec la prière qu'on va commencer à s'accepter et à faire moins de truanderie, moins de brutalité et tout ça. Vous avez suivi un homme de Dieu, dans le second mandat Tangibandi, qui a dit au président, nous sommes fatigués de voleurs. C'est-à-dire que quand on se met à prier, esprit qui mouille bien et nous voulons commencer, nous disons à tous les bancs alimentés, partout où tu es, n'importe où, en Afrique, partout, même ici à Kinshasa, dans n'importe quelle commune, à Tozayomoko, c'est une messe d'action de grâce tous les deuxièmes dimanches du mois. Et ça va contaminer. Et côté Kalaboye, peut-être, les Bella, les autres présidents vont venir trouver que, quand il y a un président, ça dépend. Mais au moins que nous soyons tous pour derrière Dieu, pour demander à Dieu de se mettre devant le président, derrière lui, tout autour de lui, en dessous de lui, au-dessus de lui, pour le protéger, lui montrer le chemin, le pousser s'il veut se fatiguer, pour soutenir ses pas, le relever. Et s'il trébuche, Jésus-Christ, ça demain, est tombé 3 fois, mais il s'est relevé toujours, parce qu'il était avec Dieu. Et nous voulons être avec Dieu, nous voulons confier notre président à Dieu, nous voulons reconfier, je veux dire, notre pays à l'Éternel Dieu pour que nos chutes soient les chutes de Jésus-Christ, mais qui vont nous permettre de nous relever et de continuer jusqu'à atteindre le bout. Télévision za ngonga. Idée wana ya messe wana. Et où pas ba maman to où pas na yo moko. Qu'on a habité ngala tunika ka mais nazo pressentir comme si où pas na yo. On a monté ma ozalango. Non, moneza toza une association non. Idée ko ya et où take pas mutu moko. Oui, écoutez, vous avez pas na habité mais et ko ya ki na messa non to que non et da bien. Pourquoi ça ce programme yango messe yango banda wapi est-ce que vous allez après messe est-ce que vous êtes en activité mususu Rolanda Simato comment? Oui, messe vous allez dans Saint-Dominique, la messe la 3e messe. Après messe, on va partager un verre d'amitié par Siska. Boyoka Siska ngoming où il y a au moins Esika naye où on va passer 1, 2 ou 3 heures avec les mamans, avec les autres membres, avec d'autres bannes alimentées au Baozala. Partager un verre d'amitié, s'échanger de mots gentils et pourquoi pas se prodiguer des conseils et se dire au revoir à la réveilleuse. Mukumi Zemi, Kolo Limete, est-ce que ça au courant na makambo azo sala est-ce qu'il pour na messe ya mona nae? Bien sûr, oui. Tokoki ko sala eloko côté sans maman Mukumbi Zemi. Donc zo benga Mukumbi Zemi. Maman aza au courant. Il y a messe action de grâce pour notre 2e mandat. Il y a président de la République. Aza au courant. Aza au courant. Aza au courant nango. Totindela kepe invitation.
Donc eloko na koloba yango wana. Bana nyonso alimete ko lancer directement message au koloba nini pona bango pona le 31 mais sango bana erni osuka erni. Na Kasolandi président Sebanza Ondenga Lobi eza na 3e messe, 3e messe. Donc pona bana limité o bazali bando bazolanda biso présence na bango pe au sala biso bien. Donc to sengi vraiment bazali longo na biso to soutenir président de la République na prière na biso. Pour prière les kinyoso prière les kinyoso. Ce qui président azolonga biloko mususu kaka likolo ndenga yebaki ko dédier mboka na maboko ya Nzambe. En tout cas eloko wana ezosala makasi na kati ya mboka. Donc prière les kinyoso eloko na koloba na pesi mbote epa bandeko na biso bana limité o bazana libanda mboka bazebele mbote na bango o bazolanda biso. Nayebi ke tokutana na bango na ba réseaux sociaux pe tokutana na bango lisusu à travers émission. Donc yango na pe mbote pa bandeko na biso mususu o ba moni ke ba koyate o bazui ba empêchement to pesi bango mbote ya ebele. Donc prochaine réunion ya bana limité bazanga ti baya yango na merci. Liloba ya suka mokolo ya misa wana kozala ndenge nini en tant que ezo kende pe na clôture ya mwana bino ya basi bobongisi nini ndenge moko mokonzi ya mboka numéro 1 atika déjà Congo na maboko ya Nzambe biso nyonso tozala tolela pona mboka na biso tokumisa Nzambe pona mboka na biso parce que mboka soki eza na kimia te okozala na tante osala makamu nyonso totikeli kaka Nzambe asunga mboka na biso abatela mboka na biso surtout bana limité nyonso bozanga te tozala na misa dimanche 3e messe tokutana kuna tosambela. Président Seba motema boboto on a robenga yo no motema boboto alimete compassion la moni kokola no na bomwana ezalaki tsoko zaka wana batutu bazana bika viens na biso nso oza pembe na ye olala nzala te ezaki ndengwana nalobaki na bandi ko encadrer ba jeune cadet nanga. Je pense que j'avais 10-11 ans à travers une équipe de football parce qu'il y a une association où j'ai été président. 2 ans après, j'ai perdu un joueur, mais les autres qui sont restés au Balandai Kama discipline en OP, je pense le lot, Dieu donné Kassembo. Bazaï parmi mes joueurs, Manzono, ils sont là nombreux, qui ont aussi ce cœur. On a bandé moi, ils ont un cœur contagieux, et contaminaka qui boboto parce que force à monter le boboto c'est dans le cœur. Soit forcé. Tu risques de te casser inutilement. Moi, le basuka pona kokabwana na iyo na émission na biso ya lelo. Bon, ngana banga mingi liloba yasuka po kokabwani na émission. OK, d'accord. Bana limité pa biso bozali. Biso to fungoli yango le 31 de grâce. Tous les 2e dimanches du mois. Misa. Tolingi kimia na ekolo na biso topesa Nzambe mokumba wa misa bino bakulutu oyanga aboya pete ya Julien Simba na ba monsieur Swana ba camarade Dido Dieudonné JP Kamai musike leki mingi boya kapena na ba Rino boya chesis kaizaka ka to kutanaka boya to changer ba idée voilà merci bazay belé mais bon ndambo na ndatangi ba monsieur bosilika te prochainement misango eza le 31 eza dimanche na 3e messe misa ya action de grâce bana limité ba organiser yango pona mokonzi ya mboka ba bandi yango na mwana na bango moko ya commune mokonzi ya mboka bisiko za baleki na yo ba mama na yo
balobi boyekeno basangani bakosangana dimanche le 31 pour na deuxième mandat na yo. Et ça linga bien, et ça linga kitoko na sepeli, mais souka peka na lumetete mais na sengi pe ba commune nyonso matete botika bochanase ngaba makala liselembao commune nyonso. E koyoka papa to kulutu na biso oyo to salina ye lelo to loba to solo lina ye na émission na bino maloba oyo papa na biso koko na biso ce qui passe là qui paye yaya na bino o babengi le monument Tshisekedi wa Mulumba Kolo Moniere atikela ke ba responsabilité malobane ekimité ekangiye ça veut dire que azana mukumba ebele oyo fwa sala na kosenga na bana limete bomoko na kosenga na bana limete bolingo na kosenga na bana limete botika motema mabe parce que biloko boyesenga ka kuna kende esala bo non tozala bomoko ekozala malamu na pesi mbote na baoyo nyonso bazolanda biso la maman de maman Siska. Je crois que je vous aime beaucoup, maman. D'ici là, Torozala Nayo. Yemoko Godé, le vice-président. Godé Wafouania. Merci. Na pesombo tebisikoza. Boza tellement belé. Dimanche, na troisième messe to missa. Bana nyo so alimete. Mais quand on peka bana alimete gate. Mais oh moni ogoya. Église des Arts Saint-Dominique, Boyebi Saint-Dominique, Bissikezali, Miss Ezali, après la troisième messe, Bozangate, Bozala Ebele, après Wanande, moi Mai, Yasukali, moi Mai, Lobo, Panzama Pena, moi Nguba, et vous allez pas, maman Nabiso, Siska, Bozala Kebele, mon boss Billy Malou Aklofas, Bissikoza, na Peshombote, Nabaini Nanga, na Pesibino Pega Mbote, Sambino Mawaple, Tina Kwani, émission Nabino Yango Cécilite. Tout le monde a ni balasima. Ah, mais c'est KMB. Topé Siombo Tebisikoza, Boye Bolamo. Je crois que émission n'a pas été. Linga kiyo mingi, Janina. D'abord, on s'est dit la calme. Ça va, on a bakiti ça, bakiti